doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Les lots Tozali mardi, Boyebi le lot mardi le 29, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le 29. Boyebi que équipe nationale Nabiso Léopard et Betaki match nango aller il y a barrage pour nakokende coupe du monde. Tout ça il a une mission et puis Batoupe qui ça Gradimouya Kelly qui a la Bernice ça l'équipe reportage na niveau qui ça le lopé mardi bah ça il a bien reportage donc avant match na après match mais na lingi sikoyo to solo là na bino parce que peuple congolais azakaka mutu moko il faut que solo là et on a 5 minutes na pseki bino na ko lembaka jamais bino tant biso tolobaka soki toye tolobi que ba Léopard ba gagner grâce à président de la République Moutou à Sali Moussala Malam a pesi ba mbongo ati bango na ba condition nyonso oh non président de la République a salini président de la République yem tabete ki bali ya salini boko tsake na makamu nyonso lelo sikoyo to sali nul to poli kutu to sali nul ba to komi président de la République angono sa nini kuna président de la République Moutali Babe mais siko tango Léopard e gagnaka azalaka kuna nazo sinel bino ke Léopard président de la République soit un stade non topolate. Mais tant que le barake va gagner grâce à président de la République, bon fin karabiso, le suko basali nul et comme il faut à président de la République. Na lingi boko yebisanga pourquoi le comme il faut à président de la République. Parce que biso soko gagner tout le bara. Et ça grâce à yé, ce qui pas poli donc bondi masuko et comme donc na yebité congolais et loro ni toling. Na lingi na expliqué bino. Ba match ya barrage bolandi yango ndeng eleki. Ba terrain au tozo beta na terrain na biso au public na biso donc 12e joueur public na biso masolo wana ezali lisusu te masolo wana ezali ki masola kala donc terrain na biso tozo beta ezo kipe sute soki bolandi na ba barrage à part Égypte to a gagné na mboka na ye Cameroun a poli Cameroun na mboka na ye ba poli c'est 1-0 Mali na mboka na ye a poli équipe moko susu bona bosoni kombo yepe epoli Sénégal pe apoli donc bato yo kaka na terrain na bango oyo ba sali nul na gagné za Égypte muta gagné na bisoto sali nul donc ekomi neti ngambo ezali kutu po na ngai na bato yo balanda sport ezali score moko ya bien parce que et mettre ba marocain en confiance net biso ndeto za na confiance a to gagner bango ba marocain siko ba komi na confiance biso siko to komi na sentiment moko boye net ya déception moko bo to raté donc tozo ke na Maroc donc donc ba fois sala donc to kei poto beta et puis score et salami awa mais biso peto ko sala ngo pareil kuna il suffit kuna donc moni président tant côté na vestiaire à ces bazaki na but compter à l'extérieur compte double ndeng na Europe balongo la en Afrique balongo li en tezo compter double mais et comptera double il faut ba en cas d'égalité ezate ke neti bango bati boye ezali siko en keso to ke ko beta kuna toza donc en cas d'égalité on est compter double donc biso ndek toza wana donc ezani tu compter à 0 match ezani tu compter à 0 nek to ke kuna il faut to gagner ce qui to gagner il faut to ça la nul à partir à 2 buts 2-2 3-3 to l'équipe ou bien to gagner bango to leki donc et puis bango baza siko yo na position moko bo bazo mona netike ba si ba leki okezali très dangereux situation wana et puis biso classement oyo ko sala makuna bango ba za surpris ba to musu ba beta gite ba ko beta kuna classement ko zala o classement beta maki awate
Donc peuple congolais to linga mboka na biso batu musu penza bazolo bake bakolongwa na tangi na commentaire moko na kanisi match soki donc kopola muki eza 3-0 mais ndenge yo moko mukolo mboka ozolinga équipe na yo elekate mais ngana zo yo kapenza pressentiment ke donc masolo ekosimba bino passo bino bozo kaboye na relaxa bino bestre bomona président de la république azane tu yonanga bomoye dans un stade donc mutu moko président naturel azo sala masolo net batutu bo sala bota les tango équipe ils ont raté babi ou betango équipe donc tozo chaté azaki stressé bota la ba masolo ndenga sala ki net yonanga donc oyo zo yoka yepa zo ka po bo comprendre kazali mwana mboka babiloka bo kanamba bandoko yoka nekutute donc abandoko ngole msu era donc azota l'équipe ou bien Rwanda ou bien Burundi bota bino mo restre na tieli bino botala vraiment président ndenga azo sala ba geste donc zo mona penza que donc moi na mboka but partout c'est le score qui a départagé les léopards de la RDC et les lions d'Atlas du Maroc à toutes les compétitions où ils qui était très bien parti. Eh oui, le président dit qu'est-ce qui se passe Tatouani? Bino moko bolandi donc azali mutu lokola biso et puis azana besoin peze équipe na biso ekende et puis tant match sili donc comme azaka na habitude na akei kotala na vestiaire ba marocain et puis akei pe kotala ba léopard bomoni discours atenaki eza discours moko vraiment zomona ke malgré tout que vous sentir que ba tout balembaki mais akei na discours moko vraiment ya kotombola bango mapeka bamona te ke donc vraiment soki ndenge nini apesi bango courage alobi ke kosimba na kozalaka na bino ne bandeliti na suku ba misusu pourquoi ye akokende kuna mpo na nini akende te mpo na nini akei te mpo na nini ezali motivation ata ye moto akobeta bale te mais ntango bamoni ke président de la république aye wana eza su motivation mosusu pour na équipe nationale donc nazolakisa bino botala ndenge akende na vestiaire na suka match kotala ba équipe mibale ya Maroc na ya biso. Le monde sportif quinois a investi massivement le stade de Martyrs ce vendredi 25 mars 2022 pour assister au match de barrage RDC-Maroc, comptant pour la phase allée de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout, c'est le score qui a départagé les léopards de la RDC et les lions d'Atlas du Maroc. À toutes les compétitions où ils sont confrontés, les léopards bénéficient d'un grand soutien du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a assisté au stade des Martyrs à la rencontre RDC-Maroc. À l'issue du match, il a rendu une visite aux joueurs dans le vestiaire. Aux léopards, il a recommandé de garder le moral toujours haut car ils peuvent se qualifier au match retour au Maroc. Sikoyo na lingi na expliquer bino po boyeba président de la République na biso azali mwana mboka o nyoso tu yo zoyoka ye pas azali koyoka ngo bomonaki situation ya Meshak po batu mususu lem su bayeba ki ngote Meshak abandaki ko banga ko ya parce que azali na problème soko azali na problème na mboka te azali na problème na Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi et Katanga ezalaki aye donc mazembeza aye donc ceux qui azotinda yo joueur ye mutaroye ça il faut kende bo soko yo ke kuna oboyi donc oza na problème l'air ya donc ba Katumbi wana soko sakani na ye azo barre yo soki ko barre to ba poison ya ono mona na suka mais chaque andimi mais azwaki ba pression na ngina tiela bino extrait botala ndenge bazo expliquer ma solo mais chaque azwaki ba pression c'est grâce à président de la République alobi yaka mukonja mboko ezangai muto ko toucher azate abengi na équipe na bango abengi na FIFA abengi makamnyo surtout alobi ngai moko na se porter garant mais chaque peuple azali na besoin de président de la République ayokelaka peuple alingaka peuple alelate alobi peuple azana besoin na yaka yango bomonaki ke mais chaque ayaki nazali kotiela bino extrait oyo ya video ndeko na biso mo azo expliquer ndenge makambo lekaki po bato musu bazomona ngo netili seki a grâce car ya intervention soki intervention à président de la République te mais chaque ayete et puis mais chaque bomona ye na match retour parce que poste na ye wana vraiment eza nécessaire parce que na place neti ya bolasi
Donc, vous allez voir, tu peux critiquer les joueurs parce que les joueurs professionnels, comme ça, ils sont mais la place, il y a Bola, c'est ceux qui ont côté qui n'a il y a fait des matchs, ceux qui ont côté qui met chaque nakansi, Makabezari, Ngo Zalandeng Soumé, Ezali, Ndenge Tangamaki, donc qualification, Nabisolem Soutorouzango, Kuna Nakatia Maroc, Binomo Bolandeng va expliquer la situation, Oyo et Yakipo, Meshak Ayate, Ndeng président de la République à ça qui intervention. Je le dis encore ici, j'en connais quelque chose. Les lots, il a atterri à 19h25, lobby l'aéroport en Djibouti, c'est grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Pourquoi? Moi, Meshak Elia, il a eu des problèmes, il y a transfert, il y a équipe naïe, na équipe à Outaki Mazembe, na place à Zalagi na Anderlecht, pas comme na équipe à Siko, na Young Boys. Il s'est passé des problèmes. Beaucoup de choses se sont dites pour na transfert na Ewana. Et ancien dirigeant naïe na autant à ancien dirigeant naïe à Mazembe. Poser qu'il y a un problème, question à combien à Okangama, tout ça, bon, na président naïe à Mazembe. Je le dis, j'ai les documents, madame, j'en connais quelque chose. C'est parce que le président de Mazembe, à la qui est sur le Kinshasa, à partir de l'aéroport, Interpol, prison c'est grâce à l'implication du chef d'État à mon été, Congolais. Mon amour Meshak a bâti Ligue des Champions, maman. A bâti ma casse de match na Young Boys. Bagane ko na Manchester ba Cristiano Ronaldo na terrain. Meshak Elia. A sali Manchester ba Cristiano Ronaldo ba gagner bango. Ne biso ko de non, Meshak Elia c'est très important na équipe nationale parce que on a même un problème des ailiers. Oh il y a ça Elia ma casse Elia bon jean ba rotika. Ne biso ba Congolais tolé le président de la République mais président. Moi, je suis un peu Meshak Elia. Est-ce qu'il y a un problème particulier dans le président Naé? Il y a tout puissant à Zémi. Est-ce qu'il y a un pour que garant de la nation, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très proche de la population, qui mêle la population au ministère de Sengaki, il s'est impliqué personnellement. Bien entendu, il a téléphoné le président Infantino Jenny. Il y a FIFA. C'est moi le garant de la nation. C'est moi, le commandant suprême, je vous assure que je vais sécuriser Meshak Elia. Parce que la population va aussi de Meshak Elia, c'est grâce à l'implication du chef de l'État Moutako Sayo. Le chef d'État là qui est numéro 1 en Boka. Meshak Elia Moutako aussi, mais Azate. Na Obanse dirigeant à Mazimano pour promettre et pour s'avancer parce que c'est Tshisekedi qui dirige le Congo. C'est ça c'est la bonne information. Moutako va y passer en Azate. Binomo Bolandi, donc, bozongo la légèreté, parce que bozongo na président de la République, azali mwana mboka. Azali mwana mboka, alingi ke mboka na yeke liboso, arolingate ke Congolais yoka passe. Bomoni, donc, makambo, eleka ki, ezali ki li sekite. Ezali sekite, ezali ki li sekite. Donc, président de la République a tel, mais non, mais joueur a bandako kima, alinga ko yate, parce que azobanga, soki katumbi, azobanga, soki nani, yaka, bako garantir sécurité, non, mutumoko, ako touche ote, yangon bomonaki, Meshak aye épée donc n'était qui vraiment na sous comme entraîneur à kogi ko zoka joueur boté ou na retard tiokaka déjà ça ça là qui va m'amener déjà ba classement na donc sikoyo donc ndeto zolo ba boé donc les lo match ezali ko betama na 20h30 donc na butu donc vraiment tous na confiance na équipe na biso nationale donc match eza mystique dans ce ça score eza bien. Donc parce que donc ndengeza ba marocain bazali na mutu na bango donc bazali siko libéré ba ebika ke non donc bazo longola biso siko biso tozo ke na ndenge siko OK vraiment que tozana rien à perdre tozo ke ndepo to beta to gagner bo ebika même avant to comme na barrage et tigalaki combien tu as troisième mais tu te comme premier tu connais beta dans libanda to gagnant et puis léopard na biso ba comment beta mieux libanda que na stade à martyr donc tous na confiance équipe na biso nazali ko laksabino botala arrivé siko ya léopard ndenge ba comment ikuna na Casablanca ndenge donc ba s'entraînaki donc bazo c'est la lelo donc boza na bino calme à quelques heures pour mon ndenge ba le ko beta matoza la na confiance ya équipe nationale na biso. On est avec nos frères marocains. L'accueil est parfait et dans leur bouche c'est que le meilleur gagne. Nous pensons que nous les meilleurs c'est le Congo. Le Congo est une grande nation de football. Nous sommes prêts vraiment pour ce mondial. Nous l'avons attendu depuis longtemps. 48 ans c'est pas beaucoup, c'est pas peu. C'est beaucoup d'années. Nous pensons que cette année c'est notre année pour aller à Qatar et défendre l'Afrique. Celui qui va gagner demain va représenter l'Afrique au mondial. Donc pour nous, c'est le Congo qui va gagner. Marareba, on dit au public du Congo
vous êtes les bienvenus. Merci. On vous aime, on est des frères. On vous aime et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Voilà. On veut dire, Inch'Allah, on va gagner pour moi parce que c'est Marocain. Et j'aime beaucoup Malongo parce que c'est mon ami, il a fait des vidéos avec moi. Malongo, il va marquer demain. Il va marquer demain. J'aime le public du Congo à partir de Malongo parce que Malongo, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon ami. Bon. Et le public du Congo, on veut dire merci beaucoup, on vous aime. Nous avions eu une grande réunion aujourd'hui à l'ambassade pour essayer un peu de coordonner la venue des Congolais qui vivent ici. Et déjà l'ambassade a mis beaucoup de bus, 15 bus au total, qui partiront de l'ambassade vers l'aéroport et d'autres villes environnantes. Nous avons également reçu une grande délégation venue de Londres, de l'Angleterre, qui est venue. Il y a beaucoup de Congolais qui quittent la Tunisie, qui quittent l'Algérie, qui viennent pour cette grande rencontre. C'est vraiment historique. Nous voulons apporter le soutien qu'il faut. Nous savons que le public marocain, c'est un public chaud, c'est un public vivant. Et nous aussi, nous voulons qu'il y ait du répondant. Donc les Congolais seront là en grand nombre. Il y a un avion qui arrive, 2 ou 3 avions qui arrivent demain. Donc nous aurons quand même une partie du stade qui va animer pour encourager les joueurs. La préparation elle est bonne et ce matin nous sommes allés nous incliner à la tombe du feu maréchal Mobutu, le grand léopard qui est décédé enterré ici. Donc tout ça pour essayer d'avoir toutes les chances de nos côtés. Nous pensons que rien n'est perdu, la chance est là encore là. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que nous puissions aller à Qatar. C'est le message de l'unité, nous allons chanter à l'unité pour la victoire des léopards. Ceux qui sont ici sur place, ceux qui sont au Congo, dans toutes les provinces, ceux qui sont à Beni, c'est un moment où tout va s'arrêter pour que les léopards aillent en finale. Donc soyons unis, dégageons les énergies positives pour le léopard. Ensemble, nous allons aller de l'avant. Vas-y, vas-y, hop. Va chercher. Voilà, j'ai plié. Attaque, attaque. Jouez.
Vas-y, hop. Bien joué. Go. Voilà. Allez, Léon. Bien joué. Allez Lionel, hop. Jouez. Les gars, on garde ce qui est bien. Hey. Voilà. Hop. Wow. Vas-y Léon. Ouais. Ah oui. Binomoro Bouiti Kolanda, vraiment, tous à la confiance foot ezali na bascore misato. Nul, victoire ou défaite. Donc, esukaka na moko. Esukaka na moko. Donc, ceux qui vont gagner, ils vont repola, ceux qui vont politer, vont gagner, ezali. Match nul. Donc, vraiment, hello komoro oyo. Et c'est si les athées, tout ça, les nuls, les années, tu comptères à 0. Donc, Kuna, il faut te gagner. Ceux qui t'ont gagné, il faut tout ça là nul. À partir de 2 buts. Et puis, ceux qui peuvent tout ça les 1-1, bah, penalty. Bah, penalty, on a bon, déjà, bah, on a bête qui va penalty comme Matalikolo. Donc, tous à la calme, rien n'a encore prédit. Et l'engécoute Gozalake, tous une qualification à partir à Maroc. Bota la fête, et Gozala, Nakisa, à partir à Maroc, va jouer, va jouer une qualification toquée mondiale. Donc, vraiment, tous à la calme, tous à la poser, tous à la biso à Robangate, ezali sport, à ceux qui est en amito longa to longwa. Mais, na minute, on est zawana, équipe nabiso na nous et longwete. Tout marqué, pose nabiso, et partenaire nabiso. Donc, on revient tout de suite.
Suivez votre émission Les Immortels. Les Immortels, une émission conçue et présentée par le grand prêtre César Ngadi, avec des hommages rendus aux artistes disparus. Les Immortels. Suivez sur Cléboa Original, votre site de qualité. Avec Cléboa Original de César Ngadi, tout le monde est d'accord. Souscrivez dès à présent votre abonnement sur Cléboa Original. Avec Cléboa Original, tout le monde est d'accord. Vraiment d'accord. Cléboa, 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 Cléboa. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o koltion ka na poche, na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote. Adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République du Congo na ville province à Kinshasa. Boko Zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu. Soit bo contacter la ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo. Na yaka pamba te soko moni na ye. Kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema. Na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie. Okomona mosali ensemble asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate. Na moni mituka, na moni bilamba, na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo sala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko ko sazarde te
agence Ezaka Kamoko Wami Service. Ya madame Mireille Wakanke a tiré la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o bazan Afrique avec impact na idéologie. Wami Service, pardon, maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boité. Prix ya mo bobé. Wami Service c'est pas Mireille Wakanke. Wami Service frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Vraiment, de retour sur le plateau, ils allaient 5 minutes version à la musique. Merci. Donc, les deux qui émission spéciale pour un match retour, il y a barrage, donc 90 minutes, où il y a la masolo qui est au pays mondial, au pays. Mais, Nazoïb Sabino, bokanisate que Maroc ndenga zo beta na mboka na yata stade na bango etondi ezokipe lisusu te masolo ana ezaki masolo kala na pesi bino exemple Cameroun Algérie a gagné na Cameroun 1-0 donc Cameroun na Algérie faut gagner 2-0 mais biso kutu do to sali nil so kuna pe to sali nil to beti ba penalty donc so to pas tout ça les nul il y a 2-2 to leki donc biso ezane ti compter à 0 to beta match ya sika mais Cameroun va policier Namboka na ye Mali a poli donc moutagani ka Égypte donc ba terrain zo qui pété za bobeti pas na bilo bobeti et pas mususu ezo qui pété donc tous en a confiance les lotos zo beta match na biso donc ngai ndenge na zabo na za penza confiant que Léopard et ko gagner parce que score on a 1-1 et puis c'est avantage na ba marocain baza ba mona ka ke na mboka na biso to kolia bango mais na classement ko za ndenge musu ba joueur ba mona na kité ba robima kuna donc tous za la kaka na confiance l'équipe na biso oyo tozali na yango lelo ezalaki kaka émission spéciale pour na sport donc vraiment tozilaka ka na 20h totala ndenge bale pas barbeta mais vraiment ngai nazo sentir que tokokende coupe du monde donc vraiment nakomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc vraiment merci na fidélité na bino tozali wana kaka po na bino donc tozala na confiance équipe nationale na biso ndenge na lobaki donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo. Nous allons donc nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire aux amants c'est vrai, tu vas Clébo